RDC, Brazza, Angola, pe mokili mobimba. Merci Nabino pour na initiative kitoko oyo bozali ko sala po ete komba mama milu ekende tango nyoso liboso. Et merci nangai ke ipe mingi pa ya mama ayambi ngai, mama Falon, mama journaliste ya Menga Makimbangu, makila tata Simo Kimbangu. Soki ozali na yango te yo biki, yo kozala na bamoy. Mingi na libota ya Nzambe bana tata Molimo Santo boussole du monde ate papa Simo Kimbangu kiangani pe mama Mwelu Kiawanga Marie Nzitani na libaku kitoko bozui ya kolanda biso bande kona bino na kati ya Menga Makimbangu télévision en direct na kati ya tranche ezali bongo solo coup d'envoi ya spécial carnaval pour na milulumi ya le 27 avril to ebi bongo le 27 avril ezali mokolo na ngai na yo mama et pesa mila mama ya mokili mobimba na yo Kimbangise na yo mama africaine pour na lokumu na mama oya tala ki solo bongo ye moko kasi abunda ki alongi po ete ngai na yo to telema lelo to loba peto ganga e bongo lelo biso tozali solo ebele tozali éparpillé na mokili mobimba to longa te Eliki na tata Molimo Santo pe mama Mwelu toton samine esengo ndenge toloba kezali bongo spécial carnaval tongo tosi tokota ki centre d'accueil Kimbangise ndenge tokobada kana mabonde na kati ya Kimvuka lelo mokolo ma mercredi solution na kati na Kimvuka to pesi mama Mwelu pe tata Simo Kimbangu kiangani maboko na mabonde li asika boyo to komi na deuxième étape na biso ezali bongo carnaval défilé de réjouissance pona ko beta kelelo ko ganga ko lakisa na mokili mobimba ke biso awa na Kinshasa solo na kati ya RD Congo tozali na esengo ya komata ebele na nkamba poto pesa yawe Nzambe mpungu tulendo maboko na misala oyo azali ko sala na kolesa nkamba na kolesa bapaya ya solo ndenge tokolobaka batata na ba mama ezali bongo continuité ya mosala ya maman Falon Tima o azali bongo mowumbu yanga na ya yawe esika to utaki esika to zalaki na la référence des médias sacrés lelo toye na kati ya la chaîne d'évangélisation Menga Makimbangu télévision ya solo bandeko balandi bino ba bozuli bakwa kolanda biso bo s'abonner na kati ya Menga Makimbangu télévision bo partager po ete masolo na biso o to kobetaka butu moi toi conjugal masolo to kobetaka na batata na kati ya ba groupe na biso WhatsApp tolobela mama Mwelu mate ya ba maman pe mate ya batata bo rejoindre biso na ba numéro ezali na ba ya ba écran na bino
pour que tu intègres bino na kati na ba groupe na molai ya singa na masolo to kozala kanango biso na biso pourquoi pas na kobongisa libala pamba te tozali solo basi même bazali bilenge bazali koya bazali ba maman en devenir soki to bongisi te solo kozala na biso pasi to pesa yawe nzambi ya mpungu tulendo maboko na kati ya yamba na ye nde yango na bandeko balandi to konoka lokola mvula te to kotika bino bo bénéficier sur la grande défilée de réjouissance total lolenge kani centre ezala qui envahi pe sengo zaki na mitema ya bana tata molimo santu nde to kutenda bangonga ezali Omengo ngai dengenda na ilibino bisengo ngadengenda na ilibino ezangi suka omengo ngai dengenda na ilibino bisengo ngadengenda na ilibino ezangi suka bomengo ngai dengenda na ilibino bisengo ngadiangenda na yelibino ezangi suka bomengo ngai diangenda na yelibino bisengo ngadiangenda na yelibino ezangi suka
Limbaka na biso ekozala na bikeke na bikeke.
ça limité fait envoyer les cabisso beau bisognon c'est le bon abana na biso na ba jeune fille to yeko sabana na mercredi na biso ya fuko ya ko kumisa monene ya mama mwi pe ko pesa merci na papa simo ki ba kiangani na ndenge abatela ki biso linta le 20 avril 2021 les autres années le 20 avril 2022 na moto zo ko pesa et merci na mayo ya sali kati na biso na tini marche ko ke marche na moto ya pour ça la bonne niveau. Merci de mettre au sali le 26 avril, ça la fait la même chose pour la Yélu Célène, pour la reprise à Kaka Angouma, la milieu de la mission est le 27 avril. Merci. Fidèles internautes balandiamenga makimbango télévision ya solo to moni bongo lolenge kani biso na bino to sepeli si tata Molimo Santu na défilé de réjouissance pesa ki bongo coup d'envoi élément 0 ya menga makimbango télévision. Abonnez-vous et partagez. Nde bongo to koyoka solo message ya ba maman na biso tseli ko mona ba maman na niveau général to kozwa maloba ya ba maman na biso. Pourquoi pas to koyoka pe maman nationale oyo azokotambusa RDC mobimba pe na ba maman bazali kolanda na sima pona kolakisa kaka esengo bazali na ngo to pe motivation na tina elika oyo mama tikela kibiso tozali kolanda kaka matambe tolanda elongo pelouse tozo bouger te na salle de conférence na zoma na mapoko te eza nini touti na esengo tosali déjà marche joyeuse esengo ngo esili nango bamama oye na se anzete esengo ezate mama ya mabota oye na mama révérende Nancy Lukoka Ngola mama telema biso bana na yo to pesa yo mbote madame Wiloye tosi bale mishwa pasi ya bamfola yoni makayango konyo kwa maya mokini yoni makayango obatela lingongo yoni makayango na pasi kosuwa mino pomoindo abika pasi ya bamfola yoni makayango konyo kwa maya mokili yoni makayango obatela lingongo yoni makayango na pasi kosuwa mino pomoindo abika maboko topesa mokonzi na biso mbota esengo pe ya lokumu okombo ya tata mwana pe Molimo Santu okombo ya tata ya mwana pe Molimo Santu. Merci maman topesi o maloba na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu kimbangisme oye Oye!
Naboye tokomi na mboka oyo Mukiangani oye. Tate Simoni Kimba Mukiangani oye. Tate Simoni Kimba Mukiangani oye. Oye Tata Simoni Kimba Mukiangani mwana vera wazola walembizola kaka ekaka yandi kaka beto bien beto. Merci na kombo ya tata mwana pe tata mosantu tozongisi merci na ye moko nzambe na biso Papa Simon Kimba Mukiangani nzambe molimo santu abatelaki biso uta le 20 avril 2021 lelo le 20 avril 2022 mingi oyo tozalaki na bango na mbula eleki lelo tozali na bango te. Donc ngai na yo tozwi grâce monene ya kokoma susu na mokolo mwa lelo pamba te baoyo batiki biso eliki ezalaki ete tokoclôturer centenaire tokokende na le 27 avril mpo biso bamama nde tokoclôturer kasi bakomi te bamoni mpe mokolo yango te. Ngai na yo papa apesi biso pema ya ofele esurtout mokolo ya lelo ya mercredi ezali mokolo ya monene elonga ya mama mwilu mwasi ya makasi mwasi ya valeur biso na yo tobengami bamama mwilu ya mikie ebongi tolanda bisaleli oyo mama mwilu azalaki na yango esurtout kopesa valeur makasi na mokolo ya mercredi. Ngai ntongo nayokaki yango na temple papa ntongo azali kolobela mokolo ya mercredi natondisamaki na esengo makasi pamba te bamama mingi tozali koyeba te mokolo oyo epesamela biso tozali na chance munene mokolo oyo ngai mama nakelamaki bazwi bapesi nga kado oyo tokoyaka kolela kosenga epai ya mama mwilu po ye nde azali molobeli na biso kasi mingi toneglijaka mokolo yango biso toneglijaka totika négligence soki bana Israel bakotaki te pamba te babungisaki kondima bazalaki négligence yango wana mibale kaka bakotaki Yoshua na Caleb na bana oyo babotamaki na nzela mama mwilu azalaki ye moko kasi alongaki ebongo biso tokomi bamama mwilu ebele oyo totondi kati na centre d'accueil mama mwilu ye tozalaka na esengo mokolo ya mercredi fo ozalaka na esengo yo mama sepelaka koyaka na centre d'accueil po ezali mokolo na yo toyoki matei mama ateyi biso kitoko tolandi matei na bokebi nyonso mama moko abikisi libota mobimba oyo ekanamaki esila nie oyo ekanamaki elimwa kasi na mayela bomama abikisi libota biso mpe tozala bamama ya modele oyo ndenge balobi oyo azwi mwasi celui qui trouve une femme trouve le bonheur kasi batunaki mwasi nini nde biso tozala basi oyo ya valeur oyo tokoyeba kobikisa mabota na biso oyo tokoyeba koluka mapamboli ya bana na biso tokoti na siècle ya mibale tata molimo santu papa Simon Kimba Mukiangani na ouverture na ye ya lukutakano biso totikalaki ayebisi na biso banganga nzambe ete mobeko ezala makasi tobetela yango sete makasi pamba te tokoti na siècle ya sika
siècle ezali na mabongisi minene ya tata Molimo Santu. Toyebi ete tozali na mobeko ya Moïse, 10 commandements de Dieu. Toyebi ete tozali na 12 préceptes ya Lingomba. Toyebi ete mikande ya Lukutakanu ebakisami likolo na yango. Ngai na yo tokozolaka yango ndenge nini. Nzambe alobi ete mobeko ezala makasi. Toyebi ete na 10 commandements kuna bayebisi biso toboma te, tosala ekobo te, toyiba te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndambo na ye, ezala ngombe na ye, nyonso na totalaka yango na 10 commandements. Kuna mpe na oyo ya Lingomba bayebisi na biso ete totalaka mabina te, tobina mpe te. Balobi na biso ete okosongola bolumbu te. Batalisi biso ete makambo minene oyo batangeli biso na 12 préceptes toyebi. Tokotama yango nyonso awa te. Na mikanda mpe ya Lukutakanu baza kobetela yango sete. Biso baye totikalaki babandeli biso na Lukutakanu ya 2016. Batangi bapesi explication. Baleki na Lukutakanu ya 2017. Nyonso wana po ete ngai na yo mondimi mama kibangise tozala n'ordre. Pamba te toyebi ete soki ozalaki nganga Nzambe ekokwei na mobeko ozongi nsima kibonganga na yo nyonso ekwei. Ezala bagrade oza nango, ezala bafonction nyonso ekwei. Yango balobi ete ata mondimi yeba kotanga balivre ya Lukutakanu kuna nde ekopesa yo bombangi ya kosala mabe, ekotinda yo nde okoka kosala malamu. Ya wana tolobi na Galate na chapitre 6 na verset 5 kino na 9e verset. Kuna baza kotalisa biso oyo alonaka malamu akokuka kaka malamu, kasi oyo alonaka mabe toyeba ete okokuka kaka mabe. Moto asalaka malamu suka na ye kozalaka kaka malamu, kasi moto asalaka mabe ayeba ete mabe wana ekolanda ye, ekokanga ye. Yango wana epesami na biso chance ete toyaka mokolo ya mercredi biso bamama na bajeune fille na bana na biso mpo toyaka koyekola bizaleli nini oyo tokozala na yango, bizaleli nini oyo tokotambola na yango. Yango tokokende na biso musika te oyo batei biso. Ngai na yo tosimba tobomba mpe tosalela, pamba te mokolo moko ya pasi ekozelaka ngai na yo. Na matei toleki bamama oye, le 27 avril oye, ya solo bamama tomoni esengo nini oyo tozalaki na yango mokolo ya lelo. Biso toza kobenga yango to ngai naza kobenga yango clôture. Mercredi ya suka mpona kobuta na Yerusalemi na le 27 avril. Tosepeli biso banso. Me posa ya papa ete mama nyonso akoka komata na Yerusalemi. Tokende kosepelisa mama mwilu na molongani na ye papa Simon Kimba. Tozalaki kobelela uta toutaki na Nkamba le 27 avril 2021. Ete ba mama présidente ofongola bakaye mondimi akomisa nkombo apesaka mbongo na ye mukie. Toyebi ndenge nini, toyebi te ndenge nini situation eza pa na bino. Bino nde bozali na ngambo ya makasi, pamba te biso tongo totelemaka tobelelaka ete mama nyonso ezali mokolo na yo kotikala te. Nayebi ete Nzambe akosunga biso nyonso tokomona na Yerusalemi. Programme ndenge tolandi epai ya mama secrétaire ete peko général ezali na Lutendele mpona kobongisa voyage na biso, milulu na biso mpe ekoka koleka malamu. Nde tozanga te tomata ebele tokende kolela na mama mwilu ye nde molobeli na biso. Ndenge ezali programme na Yerusalemi le 26 avril, marche joyeuse
ndenge tosali awa na Kinshasa esalami na bamboka nyonso epai wapi mama azali nde tokende koclôturer yango na le 26. Donc tosala makasi tokoma avant date wana na nkamba pour le 26 biso nyonso tosepelisa nzambe na biso. Ezali malamu ete biso banso tomona na kuna toyebi ete toza na bikateli oyo bakatelaki biso. Toyebi ete mama nyonso eloko nini okoleka nango na defile tosala makasi tomema biloko wana na ndenge toyoki awa na bamama baleki na biloko bawe mingi tozali koseka kasi tosekaka kaka te papa te ezali makambo ya minene. Papa atuni ye eske opesaka biloko bawe tolobaka ete ntango tolekanaka na defile tokoleisaka na bato bomoi na bawe na biso bamamoye. Eza bongo te, eza bongo te. Papa atuni ye eske oleisaka bawe tolekaka na biloko na defile ezali très capital. Tolongola négligence nzambe molimo santo soki balobi likambo esengeli totosa nde toloki na biso na bakomunike ya moke tozalaki nango mpona kobakisa na sukisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Amen. Okombo ya tata mwana pe molimo santo. Okombo ya tata continue la rotesa lingote. Tosengi na bamama na biso oyo bokokambaka biso na niveau général. Mouvement association Tope service otelema biso bana topesa bino mbote. Na lepesi tope molimo mwangai kosalela kolo na limite makuluzu ya kolo poete na dika landa kolo pasito bisengo landa sekolo na twalo piko ya seko landa na kolanda landa sekolo topiko ya seko mama mwigoye tobongisa maboko topesa bamama na biso mbote esengo mpe ya lokumu okombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo. Merci bofanda na kimia ya kosikaka biso te collège tosengi na mama otelema biso bana topesa yo nzoto. Merci maman au fond de la Saint-Gaudier.
Merci beaucoup, Madame Sengonio. Voilà maman tozwami awa na kati ya centre d'accueil Kimbangiste toyebi milulu oyo esangisaki biso na mokolo lelo marche joyeuse kasi yambo okotisa biso na kati ya mozindo ya likambo ya lelo ya motuya oyo esangisi ba mama ya Kinshasa mobimba okoyeba na ko se présenter pour que bato bazali kolanda biso en direct ya Menga Makimbango télévision bayeba nani wana bayambi na bandako na bango pe azali nani na kati ya association de femmes Kimbangiste. Merci beaucoup maman journaliste. Ngai nazali maman comptable générale na kati ya association des femmes Kimbangiste AFKI en sigle. Bona journée à lelo maman ezali journée à esengo. Ezali journée oyo e bongisa maki pona lokumu ya mama mwilu. Mama oya nyoko maki po ete biso to benga ba mama. Mama oya mona ki pasi po ete lelo tozo ba attribution tozali na yango ya bo mama. Yango biso ba mama ya association des femmes Kimbangiste to bongisa ki mokolo oyo pona kokumisa kombo na e pona kolakisa na mokili ete mama na biso oya monela ki biso pasi kombo na e mama mulu Marikia wanga nzitani mama molobeli na biso epa ya tata molimo mo centre. Yango moni ba mama ba vandite mbule beti kasi on dirait mbule beti température eza ya bien te kasi balobi pona mama mwilu biso toroya yango moni mama putulu e mataki makala matikala ki na kati ya centre d'accueil eza kaka centre d'accueil te mama na braza bango kutu babimi tina balabala babandi na zande tina plateau de 15 ans pona lokumu ya mama mwilu pe pona kosala évangélisation ya tata mokonzi ya bule ba province nyonso pe mokili mobimba lelo makala matikala ki putulu e mataki pona molulu monene mwabiso mwa le 27 avril. Ya solo matondo mingi mama comptable général kasi na mama mokuse soki tokoki kozwa synthèse toyoki ne tozali kolela papa na biso papa Simon Kimbango kianga na azali bongo nzambe azana fongola ya mokili mobimba azali kobetela biso sete na tsanini biso ba mama tokomata ndenge nini pona kosepelisa yo pamba te nkamba butu mo esengeli kolesa kotonga misala ya pula epe tobosani te nini yokoki kolobela biso en tant que comptable général. Mama journaliste d'abord mama atalaka mopaya wapi na libumu mama alesaka wana ezali bizaleli ya mama mwilu na pasi ne ya monaki kasi azali kokanisa bapaya bakolia nini bapaya bakolala wapi yango wana biso bakitani na ye ebongisami deja lolenge ba mama bakomata ebele makambo nyonso eza bien planifié bakolia bakolala pamba te ezaleli yo mama mwilu atikeli biso eza na kati ya makila ya ba mama ya mbana ya papa Simon Kimbango kiangani ba mama ba mata toyebeke bakomata ebele bakolia malamu bakolala esika ya malamu pamba te nzambe abongisela bango esika ya kitoko. En tout cas matondo mingi ekeye epai ya ba mama nyonso ya mokili mobimba ba mama oyo babeta tolo pona ko papa Simon Kimbango kiangani balobi pour papa nous mourons yango ba mama tomata ebele na nkamba Yerusalemi pamba te papa molimo mosantu azali kozela toyindisa nkamba pamba te mukolo wana moko epesa
epesameli biso na mokili mobimba mpona lokumu ya mama Mwilu tomata ebele tata Kimbangu aseka totia edikidiki toningisa kiti ya bokonzi ya tata Kimbangu mokolo wana yango naza kotonda bino botondi londenge bozali motivé naza pe kotonda botondi na bakonzi nanga na ndakisa mama président général mama Lukisimba Makese Rose epai ozali mama Zwambote pa euti epai ya mwana na yo comité général mobimba national mobimba ba nation nyonso misatu RDC Brazza, Angola, pe mokili mobimba. Merci na bino pona initiative kitoko oyo bozali ko sala po ete komba mama Mwilu ekende tango nyonso liboso. Et merci nangai ke ipe mingi pa ya mama ya mbingai, mama Falon, mama journaliste ya Menga Makimbangu, makila tata Simo Kimbangu. Soki ozali na yango te yo biki Yoko zala na bamo. En tout cas, na tondi bino nyonso botondi mingi. Merci maman comptable général biso peto tondi o botondi na ngonga o bopesi na biso totiki bino. Merci beaucoup maman. D'évangélisation médiatique. Néanmoins, il y a le bon abino, Balandia Menga, Makimbangu, télévision, pour s'abonner à la chaîne, pour partager, pour continuer à se rendre à Bino, fidèles internautes, la communauté qui banquiste, la communauté africaine, n'a pas élément autre que bongo na bongo on a bino on a lokumu ya yewe na tina ya kopela lokumu limo santu maboko ba remerciement na biso s'adresser na tamu kunja bule pamba tende asali na mona na tsumu ko molelo na kati ya Menga Makimbangu télévision ba remerciement na kati ba groupe na biso WhatsApp mateya ya batata beto bila mama Mwilu mateya ya mama ba remerciement na papa dodo zola oya kwa asura kana ba intervention na ba passage biblique ndenge na ndenge papa bekenza zola la main dans les cœurs merci na bino na bato libre orientation tamu mo santo kanza bino Maman Zolukau, papa arrêté ma marqué Manzanza, maman Nabiso, maman Jeanne Lupemba, qui peut s'y maman Nyon, son papa, maman révérende, maman Tinan Tumba, papa interprète, Kabutu, maman Oumba, maman Tenabino, Isika, Po, Swami, Yasolo, maman Rachel, maman Rosalie, Ebele, kasi vous êtes samoureux qui est dans mon laï, c'est que vous s'abonnez, vous partagez et le maman Falon, vous êtes au commissaire au Salakoyo, le plus ça mideko pe misala chaîne na miso yangwana okutana mikiko ya ko bénéficier de cette ambiance ya mercredi solution vous avez qui coup d'envoi na tina ya kamba ko tsali moto ba kolona zila kona lokumu ya mama ko mbate oyo zali bongo émission na kati ya Menga Makimbangu télévision otika na malamu kwa bino mo